omoni ye na kati na nga suki mais toujours belle. Hein? Yo kata na suki na tala so bande. Eh Yesu libanga na molili ko chaka ai. Tala nga suki ti aw. Na che teinture mais tala suki. Bakangela nga no ata suki ya maboko ko. Ba osalo mabe. Ah Yesu masiye. Hey. Nzambe ta cette bagarre sans cil hein. Non. Yesu. osala ki agino te sala agina yote sala agina oyenga na oya oyenga na ye traumatisme en tout cas famille Bota vraiment to consommer film to tala film et kozala bien mini en tout cas film ezo kende bien makasi vraiment félicitations maman Bellevue Zamba pambola yo yo mutu oyebi ke ozana ba problème ebele na vie il faut que la film maman Bellevue yo muto yebi ke olukaka ba problème ozana ma belé kaka so ozola na film maman Bellevue peut-être que ekolongola yo makambo ebele o eza katina alors maman Bellevue a tchela film eza pe mboka kela te non maman Bellevue azaka abokela bato mboka te maman Bellevue eza ben inspiration tellement azama yele tellement nzambe mutapesa ke vraiment ba inspiration vraiment sur a commis film na talamaka akobokela mboka nini $10 à Pamba, même si 20 000, mais tu as une enveloppe. Et ça n'a pas combien tu vas découvrir? Non, même pas. Maman Bellevue, après ça, on a des cas sautés. Parce que tout n'a jamais pas. Donc, pas enveloppe, tu as des cas sautés en français, la corruption. Tu as des cas sautés. Yo Moussa. Alors oye Moussa là, au sala na peut être moye kaka. Opesi mbongo baleki soko moleka. Contraté hein? Ya na raisonner Léo. Si maman oyo, ne ya personne ni. Si maman. Oye ko tourner. Oye ko tourner mutoyer aussi si Moussala a bengo pemene a peso mbote boy. Ya cash. Non. Poza mona muke moso. Nandimi. Nandimi na zama vraiment obala na nini yo suppose là ngaso na sala film pono ya sala peut-être na goût ne sina bala na goût parce que na saki film pono yo sala nenga ne sina bala na kenda musika pono na goût so mukola za zoba alors faut comme ces zoba tina sou asuka za bongo oui oh maman tanga classe oh ya sola pesa ka bana éducation akoko ko sa ba site la télévision c'est Thérèse azama elle était azama zoba oui so oui aza zoba oza zoba yango monique okoko vana pe pemena te aza zoba ministre okanga aza zoba ministre okanga oui ministre soko okanga mais preuve ezali parce on va dire na kanga yo mo non okanga pe pour maman bolole maman qui zengi pour yo les qui na réseaux sociaux au fanika au bani ko finga 7e so mukola za zoba alors faut comme ces zoba tina sou asuka za bon oui bon so le ko yo salango mututu azana auto mututu azana pas problème mututu azana pas prononciation auto bon ça laisse non expliquer bango bien. Ah ouais, dans Sainte Thérèse. Na habite soki yo ngolo ba. Alors bien na grande sœur na yeso bagarre. Tout le monde ba kombo na te. Na lobi Sainte Thérèse, yo kana bisa yo. Je na biso yo. Famille na bino ba. Aza eloko te. Aza eloko te. Ah non, dans son ba na sens ni ke au moni wana za ya non. So na moni maman moko azoba ya kizengi.
azanga sens oui parce que aza mama zoba po soki azalaki mama oyo aza mayele babiloko oyo azoba besite oyo azoloba attends sia 7e azofuta ndako ya 500 $ na bamelote omoni 7e succès asali yo mama oyo s'intéresse succès nini yosala na mokili oyo so mokolo aza zoba alors faut komisa zoba ntina suka oui intérêt d'attente entre vous les deux quand nayebisaki babongisana nani mais bobongisa mais terrain oyo lobana ndaye bazwaki te terrain ki faut babunda entre Theresia na oui yo komongo no se comprendre yango totolobela ye toza to na tuni yo terrain d'attente pour babongisa terrain d'attente afinga na ye nalobi nana tina est-ce que comprendre ngate ngai na woka o mama Bellevue obisa parce que la patronne maman Bellevue maman comment luka ba o sala tout o sosa mobali ya coquette po mobali ya coquette sera répondre po yo zo ba voice ya coquette ya mobali ya coquette o tshona na réseaux sociaux maman maman et puis oza âge moko te na coquette maman oza na 49 la plupart na 49 ans parce que bafinga pour rien te so bafinga c'est que yesa ne va pas yango bafinga banani yango sikoyo est-ce que drozo ta de no ya bato bafinga maman so le gars s'intéresse nani oh yobi s'intéresse eza l'église era arrêtement na sagu so mukola za zoba alors faut comme ces zoba tina suka oui présidente et puis président nature mona bango te bazwa chef à répétition ba fanise banda 1 heure banda 9 heures tu 1 heure be minuit nana mona il a ici ba fanise ndenge nini kasa comme ça ba makangu na eti chef à répétition ozana ba preuve oui so mukola za zoba alors faut comme ces zoba tina suka oui ye nanu osana porno yo sala oyo sala wana éducation de l'examen bana na yo na musala oyo sala lelo yo ofando bani sete baga dirigele kini mbala suka colère non so mukola za zoba alors faut comme ces zoba tina suka oui yo s'intéresse maman njoto sembwama yebisanga na succès ni yo sana mokilo dis-moi alors 7e baga succès sana asali na mokili oyo puis azosala kaka tilelo parce que ozana oza mama mukolo puis oui atunaka mère akoli na 7e baga akoli sakala kola te akoli ajini boy fatigué attends akoli c'est akoli ajini so mukolo za zoba alors faut comme ces zoba tina suka oui ba mama na ye mikolo na ye mais ba komi ko combattre moi non ba mikolo na ye bazaki ensemble bakomi contre ye bakomi koleka ba réseaux sociaux ko finga ye ko critiquer ye donc so ba moni que mutentel abengisi mutu na tournage faut ba ko finga mutu wala et c'est vraiment est normal te c'est là batika mabalate ba sipota ba bokola biso tilelo lelo yo boti ozana mwana bébé mobali ya bali yo coquette apesi a chobag lelo yo roboya po ke ngolinga mobali mususu lobi abali soso boti sayo ezana sens te ote a leader à l'équipe mama gine le koti susu balobi na pekso komba salité wana te na pekso kombo wana te kotangela ba kombo wana te kotangela ba kombo wana te kotangela ba kombo wana te balobi déranger te ngai dipi nani azaba moi simbinga mo l'homme jamais le coletonda na vimba na kofanda na ba mama kala o ba sibe spira bazanga sens ba so la zei so mukola za zoba alors faut comme ces zoba tina suka oui kofanda bano ko finga mama Bellevue akoloba biloba loba pou mais dimanche ni quoi azotina na batu baleka na réseaux sociaux bano ko finga batu retourner pas et pas maman Bellevue non tinda batu s'intéresse tinda batu ba finga Bellevue oui voilà ngana yeba comment s'intéresser ça va déranger c'est qui s'intéresse wana okoye bango la kangelo maboko yo solo bala combat septembre na labi yo succès ni yo sala yo sala succès ni yo sala succès pour notre oui yo sala succès pour nous sala succès nini pour nous
Oso balanga yo succès mi Vous avez une vidéo là? Oui. Vous avez une vidéo là? Et c'est là. Boti kombuyenga. Na ye ko répondre batu oyo ba toucher 7e baga. Oyo ba toucher ngai. Ndene ko répondre ba. So mukola za zoba. Alors faut comme ces zoba tina sou. Asuka. Ça bon hein? Oui. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo on consomme information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Fidèles abonnés internautes de partout, vous nous rejoignez. Vous êtes là à Kinshasa, à travers toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Vous nous rejoignez à travers toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, Congo, Brazzaville, ainsi que partout dans le monde. Merci à vous tous infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité qui nous réjouissent pour vous dire bonjour, bonsoir. Et merci à vous tous de nous choisir à nouveau pour vous informer. C'est bien moi, votre humble serviteur américain, Ngoma, la merveille de la presse qu'on laisse sur Jemima Ibele Télévision. Et comme vous savez toujours, Jemima Ibele Télévision s'est réunie encore autour de cette émission pour vous apporter l'information et par rapport à l'actualité. Aujourd'hui, pour vous informer, je suis rempli de joie de partager ce très beau plateau avec un confrère journaliste au nom des gens-ci, comme parmi nous, comme co-débatteurs ensemble avec qui on va partager des idées journalistes pour recevoir cette grande dame au nom de Dipinet. J'en-ci déjà bonjour et bienvenue. Bonjour chers confrères, ça va? Ouais, je vais très bien. C'est un plaisir aussi de partager ce plateau avec vous et surtout que nous allons accueillir, d'ailleurs il n'est plus à présenter, donc c'est une grande dame, donc une star, il y a théâtre en Abisso et à Congo. Merci beaucoup Jean-ci. Dipinet, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour. Bonne santé. Ouais, na kitoko. Vous avez kitoko par mon internet. Non, ça très bien, ça très bien. Va très bien. Oui. J'en sais en tout cas tout sur la mouké par rapport parce que c'est famille Bota en famille tout cas. Bota que j'ai salué d'ailleurs tout bon c'est mon beauté. Famille Bota déjà aujourd'hui ça sera 10e épisode déjà sur Bellevue TV où vous allez bon titre traumatisme na kati ya Bellevue TV votre ba consommer n'habiter et Dipinet kolobani na votre batala Bellevue TV pour un film traumatisme. Oui, bonjour, la famille Bota Mobimba. La patronne Maman Bellevue, en tout cas, traumatisme. En tout cas, famille Bota, vraiment, tout consommer film, tout à la film et qu'on a bien mis. En tout cas, film, ils ont bien ma casse. Vraiment, félicitations Maman Bellevue. Zamba Pambolayo. Yo mutu, oyebike, ozana ba problème et la vie. Il faut que la film Maman Bellevue. Yo mutu, oyebike. Olukara ba problème ozana makambe belé kaka so ozola na film Maman Bellevue peut-être ekolongola yo makambo et belé oza katina. Alors Dipinet, pourquoi le titre est traumatisme? Traumatisme, pourquoi le titre c'est quoi le concept? Donc traumatisme ezali que lokola donc ozanga oza agité ko donc ozanga oza agité ozangi kimia voilà yangwana donc titre oyo Maman Bellevue Tchela film. Et ça peut me la terre. Non, Maman Bellevue azaka abokela batu mbokela te. Maman Bellevue ça inspiration tellement azama yele tellement nzambe mtapesa ke vraiment inspiration. Vraiment sur comme film na talamaka akobokela mbokela ni. Maman Bellevue ça na tangu teke aleka na ba réseaux sociaux a sala comme film pour que afinga batu. Voilà, vous avez cité à 3 reprises le nom Maman Bellevue. Maman Bellevue aujourd'hui représente quoi dans le théâtre et à Congo? Maman Bellevue azali
azopesa nanu férité na mboka na biso na monde aza loki aza star donc aza lutteur azokoma bafilme ene bien et puis soki akomi azopesa loki bake fier na monde ya théâtre na sens nini azopesa valeur na ndenge ezalaka boke tournage bazopesa mbota likasu oyeba mama Belleville la patrona mbota likasu eza te oui boloba trop mon père mbota likasu yango bien sûr mbota likasu parce que ko zape jansi ba pesa nga même sous $10 à pamba même sous 20 000 même ba tchenga en enveloppe et ça n'habite combien va découvrir non même pas maman Belleville a pesa mbota likasu te parce que tournage est bébé donc pas enveloppe ko za attends mbota likasu en français la corruption te yali kofi boyali fina yo musa alors oye musala osala na opeta peut-être moye kaka opesi mbongo balekisi oko moleka contrat hein ya na raisonner leo si maman oyo ni akaya posa nani si maman oye ko tourner muto aye osisi musala abengo pemene apeso mbote boy ya likasu non parce que oza musala yo zo sala il faut musala tu mérites un salaire oui il faut ça na valeur nango so ne maman Belleville la patronne a sali tout que lelo batiste comédien monde de théâtre tous en respect ya musala na biso lelo so retourner pour maman Belleville on peut se mettre le casté on peut se enveloppe à 4 et ce comment on reçoit enveloppe pour nous autant que c'est le bas au foot et puis moi la mine combien enveloppe pour le bas non salaire mutu attends mutu mo ta bete ba yebi ba o la plupart o ba ya pa maman Belleville ba longo ba kena ba yebi gaz na oui o nga na zo lo banga na yebi o bato ba ya ba longo po ani ba vivre sika mamba bien ba longo po ani le bata attends obi na dans la vie so roza mutema mabe kaka so ba botayo oza mutema mabe otika na ka mutema oui c'est-à-dire otika ka mutema mabe parce que maman Belleville alakisaki bolingo la plupart bato bafingaka ye baza bato oyo maman Belleville azalaka na bango avant kutunga ye etutu ekota dipine na ya etutu ekota donc azalaki na bango bazolia bazomela mais otali kaka bato puis otape la plupart ba mama na bango ba mama na ye mikolo na ye mais bakomi ko combattre mwana non ba mikolo na ye bazaki ensemble bakomi contre ye bakomi ko leka ba réseaux sociaux ko finga ye ko critiquer ye donc so ba moni que mutentel a bengisi mutu na tournage faut ba na ko finga mutu wala et c'est vraiment est normalité ozwi lokola biso lokola nga etutu ekota dipine donc soki yo bengi mutu na lokola bato wana soki babengi mutu na bango peut-être mutu ake retourne ese nga etutu ekota na ofinga mutu wana te parce que ake osala mosala na ye jansi na bien mare aloba pe moi trop nayebi te eske moi de batongo bazala pe bongo akosunga biso pe ata toyoka bato oyo base permettre parce que bafinga pour rien te so bafinga c'est que yensa ne va pas yango bafinga banani yango sikoyo est-ce que drozo ta de non ya bato bafinga maman so le gars Saint-Thérèse nani oh yebi Saint-Thérèse eza l'église ya aremo na zagu na changu na njili eza nani Saint-Thérèse so Saint-Thérèse aza maman moko ya mukolo makasi azaki pembeni ya maman Belleville mais lelo otali mama wana na ba réseaux sociaux otali bazata niveau moko na été maman Saint-Thérèse mais akofanda bana ko finga maman Belleville akoloba biloba loba pour mais dimanche ni quoi azoti na batu baleka na réseaux sociaux bana ko finga batu retourner pas Belleville et pas maman Belleville non tinda batu Saint-Thérèse tinda batu ba finga Belleville oui bana ngana yeba comment Saint-Thérèse ça va déranger c'est qui Saint-Thérèse wana okoyeba ngo okoyeba tocha mikro mpanzo lo ya parce que nanga monde na lo na yebi na Saint-Thérèse wana te okoyeba ngo totonga nani peut-être aloba on peut-être tena loba zaki donc tonga na weba botika ki mutema mabe botika ezaki maman Belleville local exemple on peut ça lelo yoro les na réseaux sociaux peut-être yo fani oyebi famille 7e bagarre
tosolola te Wana. oyebi famille ya septième baga toyoki peke bafingi ndeko na yo septième baga basasi ya kosasa basasi ete baza ne eloko te mpo bokotikala mpe eloko te vérité eblesa non vérité ezokisa oh non attends tososola bati vérité lokola ya nini oleki na réseau sociaux olobi makambo lukuta nde lobi eza nini balobi biso oza poso éclaircir non naza na ntango nango jasenga nayebi koleka na réseaux sociaux oleki olobi ofingi be olobi bilobaloba elobi te koyebi vi ya moto oyebi vi na ye te ezaka tokutani na monde ya théâtre peut-être tosali na tournage tokutani toseki c'est tout yayebi famille ya septième baga te alors qu'est-ce qui se passe naza posana bapo oui nakorépondre yo nazorépondre sunga biso toyeba non qu'est-ce qui se passe nini yango eleki nao na kati wana nayebi te oyo aloba so na me ngasi ko nayebi ke Thérèse alobi bien nayebi te soki ye ondoloba alobi bien na grande sœur na ye septième baga totangelanga bakombo wana te nalobi Sainte Thérèse yo kana bisa yo jona biso aza eloko te aza eloko te ah non dosoloba na sens nini omoni wana aza ya nanga so namoni mama moko azoba ya kizengi azanga sens oui parce que aza mama zoba po soki azalaki mama oyo aza mayele babiloko oyo azoba besiti oyo azoba attends sia septième azofuta ndako ya 500 $, na bamelote omoni 7e succès asali yo mama oyo Sainte Thérèse succès ni yo sala na mokili yo Sainte Thérèse mama nzoto esembwama yebisanga nanu succès ni yo sala na mokili dis-moi alors septième baga succès asali na mokili oyo puis azosala kaka tilelo parce que ozawana oza mama mukolo puis oui atunaka mère akoli na septième baga akoli succès kala kola te akoli ajini boy fatigué attends akoli c'est akoli ajini akoli te akoli na c'est azana moi vie batare soutien na bela te koko tsa belville makambona s'il te plaît koko botondimi koko tsa belville makambona ngana lo banena ye kolo na lobi na défendre côté famille na bino parce que parce que attends assassin nini azani aza mama zoba yo Sainte Thérèse azalaki zengi po aza zoba aza mama bolole po mama aza mayele o mama atanga classe o asola pesaka bana éducation akoko ya kosala besite la télévision Sainte Thérèse aza mayele azana zoba oui aza zoba oza zoba yango monike okoki kofanda mpe pembeni te aza zoba aza zoba ministre oui ministre soki akokanga bapreuve ezali non akokanga mpe po mama bolole mama kizengi mpo yo oleki na réseaux sociaux ofandika obandi kofinga 7e yo otananu éducation oyo yo mama Sainte Thérèse yo éducation nini yopesa bana na yo dis-moi mwana na yo wana éducation nini opesa bana na yo oza mama mukolo mipesa respect nayebi te namona baproducteur namona bachef namona baprésidente et puis baprésident natika komona bango te bazwa chef à répétition bafandisi banda 1 heure banda 9 heures ti 1 heure beve minuit nana mona kasa comme ça bango bamakangu na ye chef à répétition oui chef à répétition comme c'est makangu lelo koleka na réseaux sociaux ofongola tuma mbanga no s'intéresse okoloba komba 7e baga 7e baga oza muninga nao aleki na gas pa leki na sise yo mama mukolo boye osalaki age no te sala age na yo te sala age na oyenga na oya oyenga na ye ndeko moko pe kaka komasi yoka ndeko moko jasioka na yoka très bien to sana elelo peut-être pour na ko masquer ka otanga tanga makombo trop tezo ke mambo ndenge mobele alobi pongabi na ebite so zo ba ye na ok ba bengi pongabi ye na ebite abi bata 7e bata Thérèse gata motali 6 nana 6 zela la to sola zela na lobby yo mutu ozo messa oleki na télévision be na réseaux sociaux na kangelo maboko yo solo bala combat 7e na lobby yo succès ni yo sala yo sala succès ni yo sala succès pour notre oui yo sala succès pour nous sala succès nini pour nous
osoba ngani yo succès mi oza vidéo na oui oza vidéo na ezela boti kombuyenga te tika na oloba osala succès pour non oyo koleka na télévision koloba komba 7e baga 7e baga za problème na bino so lelo 7e baga alobi ke oui leader na sepeli star na onga na lingaka eza Mama Belleville où est le mal oyo bino bokoleka na réseaux sociaux bokofinga 7e baga 7e tena yo pe oui oui zela alors oza mona muke mosoto nandimi nandimi na zama vraiment obala na nini yo sikozela ngaso na sala film pono oya sala peut-être na goût ne si na bala na goût parce que na saki film pono oyo sala nenga ne si na bala na kena musika pona na goût et pesa peli bala yo sala film pono yo bala ose njote se sembwa miyo lelo koleka na ofongola mbanga yo kele bakomba 7e baga mais soki yo fingi ngapna fingi yo ofinga lekena réseau finga pe na fingi parce que oza mukola zoba et yo koleka na réseau sociaux baleleka 7e baga wana yo éducation ni la zela nanu na zela sia ye nanu yo sala ye nanu osana porno yo sala oyo sala wana éducation ni la mwana bana na yo na musala oyo sala lelo yo ofando bani 7e baga dirigele kini mbala suka non non talisa bango na tesa babi nga mwa malamu ma famille na bango te yo ma famille na la famille on touche pas te nga kosana kana na lo bana sa les ba sangelo te ba sangana bo sa mipiku bo sangelo te comment bino soki muta zo ke banze makamune bino bolanda la vie privée soki muta keka peut-être ezaka ezo parce que pourquoi cette émission alors non ngai naza même famille libota tant que muta bien ça même famille libota et comme ça la bino passe pourquoi dis-moi oui pour les la raison ce sont au taille bino ozo finga on andimi na zamona mukebo bango ta ba série na ba ça non non ça ka ngoto non sloba oui nandimi ça c'est toi vidéo na total nandimi parce que musala bino sala nandimi na ngai na sala ngote attends musala bino bo sala nga na sala ngote soki na sala kango nena ko na ozalo ko bino bo sati parce que musala na epesa bon so loko yo sala ngo mututu azana auto mututu azana ba problème mututu azana ba prononciation attends bon ça laisse non expliquer bango malembe mutu nyonso azana ba erreur te exemple yo osala ke ba erreur no osala film porno o comprendre que osala bien o comprendre que osala mabe oui et ça le passé na yo etali batute oui siko lelo yo kofala na télévision oyo loba yaja bakasi na bino penga na yebi yango makasi mais puata bango to leka na ozela boko bino bozala bakosasanga eloko te bayebi nga te bokosala likita na bino bakosala eloko te alider aleki bango naopekisa kombo asalite wana te naopekisa kombo wana te kotangelanga bakombo wana te kotangelanga bakombo wana te kotangelanga bakombo wana te nalobi ekoderangenga te ngai dipi nani aza bomwasi mbingambo l'homme jambe lokolo etonda na vimba nakofanda na bamama kala oyo basi baspira bazanga sens baasola zei ngai dipi ne wi na ndimi na mwa mukeme na mbinga na bien na ngambe klasi na la sango tai te bayebi tai nanga très bien ya bino bosala bibakabaka yango nzoto esembwa mibino na nzoto yango génération na ngai yango oyo nzoto na ngai yango oyo nalataka senge nalataka nyonso bino bolata te bosi bospirate bokomi bokoluka bagere na bana biki bosala ta promotion na bino te boluka gere na bato na bino te bokomona nananga nga boya silisa bino na osilisa bino ntina suka bosangana bosala likita nga nanga mona osangisa bino ekiki na banga salite bata porno bata chulai bata salite bata nini bata capote tala terme ezobima nasinga na kosupporte mission nakokima nanga plateau
Dans tout ça, qu'est-ce qui se passe entre des camps? On a des camps, nini les camps, on a balé. Bino kanisi ke bino boye bino boyebi mus. Bino kanisi ke bino boyebi koloba. Bino kanisi bino boyebi koloba. Ngala sala ka théâtre, musala ngana pona ya loba. Na ko bana loba lelo ti lobi ti na lemba te pe na pe maté. Oyo kati c'était baga répondre bino. Bino batu spira. Bozanga bo spirat. Bon luka gaz bo spira. C'est ma répondre bino te. Mama Bitumba. Ah. Nga di pine na ko répondre bino parce que boza mikolo ya bizengi. Est-ce que lelo question na tout là, lelo bino boza ba éducateur ya masse. Omoni kofinga na boye ça vous arrange pas. Est-ce que vous retrouvez terrain d'attente entre vous les deux camps? Na yebi saki balongisa nani? Mais bon bongisa. Mais terrain ngolo bana, d'abord zoki de terrain qui faut ba bunda entre Teresa na cette. Non pas bongisa ko. Mais yo comment on ne se comprend? Yango toto le bela to ça to pour mas. Na tuni yo. Bangi famille na zo terrain d'attente pour ba bongisa. Na lobi terrain d'attente. Afinga na ye. Na lobi na la tina. Est-ce que vous comprenez ngate? Ngai na woka o mama Bellevue obisa. Parce que la patronne maman Bellevue, maman comment, maman kenda, maman comment maman Bellevue na douce, comment molimo centre, oh ça na maman Bellevue. Après ça molimo centre. Oui. Et comme on a et personne gouya et personne puissance. Si on a l'inga so ko loba o mona c'est kana. Ah non, je vous salue maman. Oh maman Bellevue, maman la patronne. Yo, pour retour aux hommes jamais leader à boy. La patronne à boy. Bon tu on était azamu tabuzo baté. On n'est jamais na buzoba azarana ngote. Vous comprenez? Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Tout ce qui est malé mais rochité. J'en suis habité masolo awa bande ko na bino ya théâtre habité. To si ça non na point haut. Mais ça souka nyoko loba, on va bataille pour te sauter dans la bateau bataille lelo na ndenge. Vous avez droit de réponse, oui pour répondre. Lobby en tout cas famille bota mobimba vraiment. En tout cas, dit pine boli bisangana nous na ye ko répondre batu oyo ba toucher 7e baga o ba toucher ngai ndene ko répondre ba. En tout cas, on ne ko répondre ba parce que baza mikolo ba mi pesi respecter. Yango ngai dit pine leki na ye ko répondre bango. So mukola za zoba. Alors faut comme ces zoba tina sou. Asuka. Ça bon hein? Oui. J'en sais le boxa na mission. Déjà comment dès qu'on a bino pe moko auti Kobala, les ezaki vraiment devant l'état, toyebi qu'est-ce qui s'est passé. Elle s'appelle Coquette. Ouais. Alors vous êtes mieux placé que les kabiso mi balé na plateau ya expliquer biso qu'est-ce qui se passe parce que là on a mincho yo aza bazo sasaye na réseaux sociaux, bazo fingaye de partout. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont mieux placé. C'est ça, non? Ils ont mieux placé parce qu'il y a des solo et un bien. Azala qui peine à le faire, tu as un mariage. Donc, ils ont mieux placé à expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'affaire Italie Coquette. Oui, merci vraiment. Madame, maman Coquette, parce que c'est moi, c'est là. Femme légitime. Oui, moi, si on est Bali, tant que j'ai alliance, Balchaka Babi, pas si peu bisengo. Au lingi mobile nanga. Coquette, le bagi ke, na lingi mobile nanga. Et le moment où le bakaka ke Coquette ba maman oyo ba bota biso na ba papa ba bota biso lelo ba maman na biso ba mona pasi pe na mabala ba papa la ça ba pe ba kimbanda ba mbande belé malgré cela ba tika mabala te ba sipota ba bokola biso ti lelo lelo yo boti ozala mwana bébé mobali ya bali Coquette apesu a tiobag lelo yo roboya pour que nous linga mobali mususu lobi abali ce soit boti sayo eza na sens te déjà tant moi so bali Coquette kolanda biloba loba batute koyoka yoka batute mais ngai di pine na okamwa nini yo mwana mwasi au moins bali wana boza susu na relation wana te au moins ninga moninga asali mariage. Comment yoko sala nini ke o komi ko luka ba o sala tout o sosa mobali ya Coquette pour mobali ya Coquette sera répondre pour yo zo ba voice ya Coquette ya mobali ya Coquette o tchako na réseaux sociaux maman maman et puis oza âge mo te na Coquette maman o na 49 la plupart na 49 ans la plupart na zo mona ba maman mikolo bo mi pesa respect. La plupart des hommes qui âgent la bibliothèque.
bozoleka na baréseaux sociaux mpona kofinga toujours bana mike ese mwana moke abanga yo abanga te soki yo bimaka na mobali wana mais cela yebaka ozoyiba aza yo te parce que soki alingaki yo alingaka bala koketi te tosolola alingaka bala koketi te alingaka bala yo mais ntango abali koketi donc seke yo oza eloko pamba ndeko mwasi koleka na bareseau sociaux tofinga moninga mpo lelo so batika yo libala wana okoka te parce que na mobali akoreti oza age moko te oza na 49 ans 49 ans tika na mwa moko demi-siècle okota eske bamisusu baza wana mosusu baza ba 69 ans mosusu bakokisa 70 ans ekiri na bango kuna mais bozozonga lokola bana mikie omona bozokombate kaka nyonso oyo kaka mpona kaka coquette aotourne mais ke na peka baloba mwa mingi te presque mabala yango trop ya famille boto ndire lukuta ezalaka trop oyo aboyaki na mwasi na ye tika mambala mabala bademoka ya pamba nde bazoloba wana eza lukuta sio nalobi bozalaka mal encadré pa mama Bellevue to ndenge te opesanga kanda nalobi ezakesanaezaka kanda te toke malema pourquoi seulement famille libota nde so mutu abali mwa complication ezalaka na kati ezakamba kanda ta zela tosolola omoni mama Bellevue wana aza mutu bokosakana na ye te osakani na ye pe te nazoloba na bato oyo batu mama Bellevue aza mutu akosakana na ye te mama Bellevue ndenge aza wana ese ya kolingaka bato babali ale mutu ala boma libala esa na essence te bato bazoleka na réseau sociaux baoloba biloko nzambe alimbisa bango katalela isoko lia mbongo Bellevue te katalela isoko lia mbongo Coquette yo mama mokolo yo koleka na réseau sociaux bosali krika na fiki bamama nyonso te s'il vous plaît na fiki te nazolobela bamama oyo bazoleka na réseau sociaux bazozanga makambo koloba na fingi bamama nyonso monde entier bosalelaki age na bino enga bangaka te na bangaka nzambe nous sommes arrivés à la fin de cette émission tout est kota yoka komo dipine et tout est kota so ça ce que ça sera bakata suka ya dipine déjà voilà un mot à Coquette est-ce que Coquette batela libala na yo Coquette ko boma libala te kanga matoi aza mobali na yo alors mobali na yo jamais tokoleka na réseaux sociaux basambisaka mobali na public te na ba réseaux sociaux te tokoyebi ke famille bakosolane pembeni moi si maman oza na 49 ans saela age na yo tika Coquette azala lese na mobali luka muta génération na yo te luka kimia tozala na kimia na libala ya moninga. Voilà, voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas, moi, Souka, peut-être que le tir n'a déjà, toujours, nous sommes tous des Congolais, nous avons babongisa, surtout qu'au fin la famille à Batou. Donc, moi, je pense que les miens à faire, babongisa, nous sommes des Congolais, on n'a pas besoin de rancune. Bon, c'est l'impression de Moussala et Kitoko, tous ces pelados, t'as la vie dans la banda. Babongisa, c'est ça comme babongisa. Yo, il a nous rancune. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En tout cas, abonnez-vous en masse. Abonnez-vous en masse. C'était une très belle émission. Dipiner tout est quota. Vous avez un droit de réponse. En tout cas, c'était un plaisir de partager un même plateau avec toi. Feeling, en tout cas, American Fit, Jancy. Voilà. Soukanadio. Merci beaucoup, toi. Voilà. Très bon boulot. Merci. ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi
awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozwa information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.